Lokola tozaki musika ndo moni to moni ba makambo isaleki na kosalama lokola to kontomi kozonga na conscience ma mekotambola malamu mais bisika to kobuka ezaka ba cimetière wana pardon ezate tango to fu to bouchaki loko wana elamusi bana Congo elamusi ba politicien tango balamuki ndo moni ke siko balingi basala nini bayeba ko de jouer article 217 et ça c'est très mal la bimission balinga te ça maka ndengwana oyo to bengi loi bakajika oyo babaki sol et sous-sol appartient à l'état. Si vous avez une modification, le sol et sous-sol appartient au clan. D'office, tant que appartient au clan, c'est que nous avons un moukolo clan zanan, et chef coutumier. Donc c'est que nous avons les coutumiers pour voir na union. Même papa qui a gagné mon repère, même na yemoko, na papa qui a gagné, na bango sur bayaki loko ba éminence sur bayaki wana. Bango nyonso bayaki ko bakeno makambo yo tozongi si yango na maboko na bino ba chef coutumier. Avoir une parcelle à Kinshasa, ne plus un luxe. Grâce au service de FHP, devenez propriétaire d'une parcelle achetable en 4 tranches. C'est-à-dire 20 sur 20 à crédit pour une totalité de $2500. Voilà, comme propriétaire Elongo Nabandeko, il y a FHP, dans service de Basali Bandeko Nyoso Obayebi Sele, Bayebi Maluku, jusqu'à l'entrée du docteur Mouyembe et Sikawapi. Pesi occasion na bandeko nyonso que bakoka kozwa ba terrain à crédit bosa vraiment na lombango parce que mon kilito yebite lobby bozomona un peu ba bisika na bisika to la sarabino ba bipai o ezalaki ezalaka bazamba ezalaki bazamba to ezalaki négliger mais lelo bino moko boyebi comment tu comment seul mabele et qui ta valeur et se multipliera toujours, c'est-à-dire que c'est le royaume mutua ya kozwa. Pour procéder, hâtez-vous en contactant le plus 243 82 161 72 ou le plus 243 85 21 43 344. Réservez vos visites et ouvrez vos dossiers en toute tranquillité. La terre Congo au Congo. Très heureux de savoir que vous êtes tellement belé na mokili mobimba. Yakolanda bongo émission na bino sous la lumière. Na pesi en tout cas matondo mingi pona confiance au bosala biso pe matondo mingi na bandeko nyonso bazo partager ba vidéo baotinde la biso ba question na bango baotike la biso en tout cas ba commentaire ba suggestion ba proposition ba reproche pourquoi pas. En tout cas un grand merci. Je pense que ce bomoni aigle na simananga vous avez déjà deviné. Sur nanande tous na plateau. Voilà pourquoi avant que na introduire yé pe na annoncer biso masolo ino to sola lelo na sengi na bino nyonso bolanda ngai lelo. Vérifiez si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner, partager massivement la vidéo. N'oubliez pas aussi de la biso en tout cas bas commentaire, liker des vidéos et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Ba question ezali aussi de la biso ba question na numéro oyo eza juste affiché en bas de vos écrans. Et là, toza bongo na fumu guide bambulu na ele tobeta masolo ya cérémonie au salamaki le 2 juillet 2022 na gare centrale. Je pense que tolobaki déjà tolobelaki yango na première partie na biso et to annonça kibino que togoya bongo na deuxième partie pour que to découvrir encore davantage ba mabombami o ezali autour ya cérémonie. Oui, Salamaki Bongo en date du 2 juillet. Yenge Guide Bambulu Trésor. Yenge Mutamatondo. Boni. Oui, qui mes amis. Boni famille, santé, activité. Nous sommes madame. Nous sommes madame Guide Bambulu Trésor. L'autre zungi suna lisolo to beta qui a cérémonie bosala qui a le 2 juillet.
Tomona Kibino Boleka qui na ambassade ya Rwanda, Burkina qui sont fait de ma part na ambassade ya France et j'en passe. Mais le nangto o bimisla biso su ba mabomba mi mususu parce que te bete ma solo na certainement mais te lo bakinyo sauté. Alors lelo to na posta to ba susu ba mabomba mi mususu e batami na kati wana. Bo sali cérémonie, tout le monde de l'autre côté, le président Paul Kagame a réagi. Mais avant que tout qu'il y ait une réaction, il y a Rwanda, Gate Bambou, le Trésor. Bobuki qui a d'une manière spirituelle, c'est ça c'est c'est biso. So question en ngaza giboé. Et là quoi on avait la gare centrale parce que qui non nyoso ba ndeko no diaspora ba boso ba et longwe to cérémonie na mino zaïa juste pour na oningisa ba occidentaux ba ba que non bino za wana comment. Non, to ça une cérémonie pour to longola yango pe to longola ki yango, la façon que moni lelo place sur les esika yo bakanga bato. OK. Esika bakanga ba esprit ya bato, bakanga maela bato. OK. Yango moni que to baki non les DG photo que to fongola yango pour que to éveiller conscience ya bato, to réveiller conscience ya bato. OK. Donc to ça qui makambo yango to ça qui s'appelle l'état congolais. En dehors ya rosa makambo biso sagi spirituellement. Il faut sur le plan historique, ba le kapena ko bungisa loko wana. Soit ba changer yango forme. Donc elonga monument na bango, ba sala yango par rapport ya oyo biso tozo kanisa. Omoni ba établissaka hôtel to monument eza par rapport ya histoire ya malamu to ya victoire oyo moko bino bouti kozwa. Biso siko comment to kotia hôtel moko to tie monument moko esika moko ya esika oyo epesa biso pasi. Bozo garder histoire ya mabe na kati na mboka na bino. Yango tozo ba na l'état congolais, biso ici to ba ko renverser hôtel wana oyo ezaki établi. So kita bango siko ba ko taper na sens na biso, ba ko taper na bamona même direction na biso, ba yeba ko boucler ko na faire que ba changer histoire ya place wana. Et vous allez important. Maintenant, je pense qu'on est déjà c'est le 1er décembre. D'ici le 24, le 25, le 1er janvier, je pense que fait mon néfaste aux arrêtés. C'est la période où c'est parce que spirituellement il a suscité. Donc influence on a spirituel aux aïwana déjà et si to boma yango et si to kanga ki yango hein donc na mito to kangi yango vraiment. Donc est-ce que kangi yango et ko déranger yango batu vraiment té mais tu sais ici comme moko boya tu mo lien moko historique yango bi que non même mais ce n'est pas historique il faut ba ko buka yango to bunga histoire wana ke la gare centrale et ça na monument moko boye Belgique ou Belgique atikaka il faut te ba ko boma histoire wana et le kana ko bunga et attends on dit bambou le trésor mais motuna mo ezali comment dans notre pays il y a des prophètes on dit des prophètes des nations il y a des hommes spirituels d'une manière générale. Bah mon amaramwana te to benenge nini esengeka ne bino mafumu bosala ngo c'est là où je vais comprendre en fait. Omoni pour rapport mes années ngana un avantage moko na avantage mo avantage ngeza nini un naza d'abord to bengaka na to bengaka pouvoir divin o pena que non euté pas na Nzambi to za nango comprendre oui. Donc pouvoir divin ezali na deuxième auto bengi pouvoir ancestral eza kati na biso dans d'autres temps borobe nga pe roi prophète hein. Ah voilà. Donc c'est parce que notre on a des makolo. Eza normal. Eza nzela oyo. Eza mabete. Non, eza mabete. Eza mabete par rapport à nini. Mais bate ipeka rabino mo bate ibote aka ok non. Bango nde bate aka makamane ba osangise loko nini. Loko osangise zatin. Olingo lingate otambo na mabele. Pouvoir mabele olingo lingate ezali pe ganga rappel lobaka. OK. Ndo moni que no yeso abote ba moni hôtel na et pas ba mage. Ba mage baza banani. D'autres termes c'est des magiciens. Ba sage. D'autres termes trop ni bato na pouvoir ba yé ko introniser Jésus ta yo kona epé ça bato belé passe ba non tu terme approprié ngwana eza intronisation po biloko ba ela ki eza biloko cérémonie ba ela ki nini asa mir nani susu na or eza biloko eza mabelete eza biloko cérémonie donc ba ki ko ça cérémonie pour na yé ba remettre yé donc d'autres termes eza que pour que ba reconnaître que na mabele oza na pouvoir nde omoni ba benga ka epena ni fumu Yesu siko ba to ba to lenga ka fumu Yesu siko ba kansara nini data ba benga fumu Yesu parce que azaki be chef coutumier mais c'est tout à fait normal azaki be la pouvoir traditionnel azaki na lignée wana azina lignée cheval c'est tout à fait normal. OK ndo moni ba bengi mwana David atelemaka Yesu suma David c'est pas que non David azako konaye. OK Comme ozomona donc ndenge moko pe lelo oyo mfumu kimbangu pour que lelo o atelema il faut qu'il azwa clé pas chef nzundu chef coutumier
Donc pouvoir céleste les alliés et puis pouvoir traditionnel les alliés. Bato basa ba je wana te, ba bunga nzela wana te. Ndo moni ke lelo yo yango moni réveil, va ya réveil. Bon on appelle ça bango faut tipena mingi te. Mais na temps yo na comme na CP c'est parce que ba komi ko zonga na nzela, ba komi ko comprendre siko que non ah to saka ba erreur. Réveil pour s'imposer na Congo saka nini. Et y a qui ko diaboliser pouvoir traditionnel. Nyonso ba bengi yango kindoki. Nyonso ba bengi yango kindoki. Nyonso ba bengi yango kindoki. Or en réalité nyonso za kindoki te. Batemelo robino pouvoir babino oh to bengi mariage kubiro babani de coutume mais ça kindoki. Or en réalité coutume par rapport à définition zanini. Eza evangélie ezaleli et ça il y a to bengi coutume. Ça n'a rien à voir au bango ba pensaka wana. Côté pas tomber sur l'erreur, babi coutume mais ça kindoki mais bango mo baba la mariage coutume. Donc déjà confusion quand on na bango mo ba bablo balo bagate. Na comprenaka vent ya réveil et linga sanini. Ezo moi espace. Ndo moni ba cible qui bato baza fort. Mais que nous sommes ciblés moto à fort ne to kozoya et sika non mon rappelle na mokezara mutu moko pose succès face à ni atanga mutu moko en plein abanga toujours ko tungisa ye ko boa kele bamboa kela ko combattre ye na façon nini pour ye pe baleka na ko tchaika et loko réveille ça qui yango mais na sepe na moment tozali c'est parce que bango nyonso ba conscience ba ko comprendre que balinga te pouvoir traditionnel ça exister Guide Bambou le trésor au sali cérémonie le 2 juillet. Et tout le monde réaction, il y a Paul Kagame, président de Rwanda. Je ne sais pas. Binomoko, tango bomona kiango, boyoka kiango. Réaction na bino to impression na bino ezaki. Bon, impression na biso c'est impression c'est ngo ya lobaki auto sali poto lobaki yango. Déjà tout le monde ba effet bandi. Mais ba effet bandi maintenant ne komi na sukate. Donc Kagame linga te na ba tune faut ba libérer mboka ba kendi. Nena lobaki décembre oyo, peuple congolais a fêté na kimia, a fêté na trouble été, a fêté na problème moko te. Kaka ndenge na lobaki ndenge pe ko salama et loko moko ko changer ko zalati. L'autre vois le 1er décembre Guide Bambou le trésor. Ils ont un rappel que l'autre vois le 1er décembre. Oui, bien sûr. Au moins déjà que no Kagame abini que no déjà assis à relâcher na Congo. Il est pour na abimi na makambwana M23 italiété, il abimi na makambwana. Déjà pour à se sentir makambo se sentir na katina. Et ça appelle to lancer qui pour na bango nyonso. Ba libérer Congo, ba libérer Congo, ba libérer Congo. Et puis n'attend tous aller Congo et que ça la libérer. Kaka ndenge to fungola ki le 2 juillet, to fungoli maele ya bato, to fungoli ça procès ya bato. Donc na moment oyo na Congo, bato nyonso bazaya ko lamuka. Voilà. Bato nyonso bazaya ko lamuka na Congo mais Guide Bambou le trésor bato bazo lela avancement ezate mais ayo esi sobi bato nyonso bazaya ko lamuka. Avant que na simba sujet moko question moko voilà même toujours ngana moi na sima muke je pense que toi tozaki na libanda ya caméra to beta ni solo oui bisenga lobi que non ba église des réveils oyo o tozo mona awa na mboka na biso eza dirigé na Rome té par rapport à ça bandeko ba na biso ba na pour ça base éclaircissement parce que ça sous la lumière comment parce que ba te belé ba yebi que non l'église christianisme d'une manière générale ils a dirigé na papoté mais ah c'est biso que ils a dirigé na Rome té ils a dirigé na Rome té moto yo azala ko la parrain na bango nyonso ils a reine ya Angleterre ya zaki leur marraine na bango yemba ba ko diriger bango nyonso donc ba église nyonso na solo ba bena pesa ba monanga ezaka ba église anglophone té na ba église francophone oh ils ont na Congo ba église nyonso za supérieur oh na Congo ils a komata source na bango nyonso ils ont Angleterre ils ont Vatican ils ont Rome côté ba avec la biso yango wana parce que biso total la Vatican to simbe bango kuna OK bango ba temesika mususu de base ba ta église anglicane oui mais comment ça Guide Bambou le trésor mais ba confusion on se boye to ba trouble ngo zo uta bon ba tout bezana ngote pour mes akaka ke et senga ki fo na moment to ko éclaircir ba tout mango ba ba kité donc il do sara yango na faut pas ça veut pas comprendre que non comment maramba on ngeta molaka comment jango ngeta molaka maintenant mingi Guide Bambou le trésor maintenant mingi na bandeko no so wala na biso en tout cas je vous invite à partager massivement la vidéo, partager massivement tous les amis de Maton de partout dans le monde. Veuillez partager en tout cas la vidéo, ça sera une très très bonne chose. Mais après cérémonie wana Guide Bambou le trésor tomoni papa na biso Simo Kimbango Kiangana abengisi ba chef religieux abengisi bino ba fumu abengisi ba pasteur tomona bandeko orthodoxe armée du salut ba ngunza ebele bazaki wana tomoni bandeko belé ba musulmans bazalaki mais bandeko bazala pour ça ba en fait rassemblement wana ezaki pour na but nini rassemblement ezalaki pour na ba ko bisa papa ndenge ezali wana biso bana to saki makambo nyonso tomoni keno mameyo ke malamu te yango toye pa na papa yo zo responsabilité na yo eloko samaki mokolo nzaki yango wana
papa yo soit papa ngoni nani a Mais papa responsabilité. on est chef coutumier, il est paysan. Je comprends pas qui Bambou le trésor. Papa o ba bisaka a responsabilité ça c'est moi qui m'a qui a ngani ça chef. Papa même papa qui a ngani yemoko père bagi non même na yemoko na papa qui a ngani na ba bango so ba yaki lokwa ba éminence so ba yaki wana bango nyonso ba yaki ko ba ke non makambo yo to zongisi yango na maboko na bino ba chef coutumier. Comment makambo nini bazongisa maboko na bino ba chef coutumier. D'autres termes eza pona ko ba ke non to sali makambo nyonso rapport à makambo to ko pesa bino ba papa bozo rapport à makambo nyonso siko biso to sukeli yao siko bino bozo makambo na bino ame. Bango ba dia ba papa ba misu ba mo ba père ya ba église ba misu je sais pas ba connotation ndenge ba to ba pesaka. So bango ba papa wana ba yozong bango ba reconnaître bino ba fumu te ba reconnaître biso te ezalaka ndenge wana. Da bino nde bo ba papa na bango. C'est tout à fait normal. Muto ignorer ngazate, c'est parce que mutu nyonso aza na Congo. Olingo lingate na mboka nous un chef coutumier. Mais ata ba bengi yo nani na mboka nous un chef coutumier. Na mboka nous un chef coutumier oui, mais bango mo be bino mo be baté bozo ba keno, il y a une différence bango ba c'est la pouvoir divin d'après bango uti na lipolo na lola, je sais pas. Mais bino bo c'est le pouvoir mabele, ba bi muto a diriger mabele c'est Satan, siko. Non, n'importe quoi. Bango so ba c'est le pouvoir céleste. Ndenge balobi. Mais est-ce que tango o sa pouvoir céleste, il faut s'envoler quand toujours likolo ko kita mabele te. Parce que kita mabele okuta ko mabele azali. Parce que bino ni ba ko mabele. Oui, bien sûr. Guide Bambou le trésor, comprenez-moi là, c'est comment que. Mais moi, tous les alliés guides. Moi, j'étais là présent à la cérémonie Wana. Et ben, des copains, monsieur, surtout avec la Bambou, qui scandalisé sur ça comme ça. Comment on a qu'il y a eu des pasteurs, représentés par pasteurs, comment on a représenté les musulmans, pour le bakenon, clé, ils ont reconnaître les clés, ils n'ont pas na bino. Et binongo, c'est le langage qu'on va utiliser, ils vont clé, ils allaient na bateau balandi kimbangu topi na kimbangu place wana tout ça pour tout comprendre ezali ba kimbangi stende ba na clé bandeko balobelaka kimbangu bangunza bafumu ou comment place wana mo confusion il faut to meka un peu ko éclaircir bango malamu kimbangu avant abanda musana ye mutapesa apesa mfumu kimbangu pour comme mfumu kimbangu pour azaki simo kimbangu hein pour babakisa kombo ya mfumu kimbangu likolo eza chef nzundu oyo apesaka ye clé ndenge moko Yesu po benga mfumu Yesu les trois mages bayaki bapesa ki ye clé biloko bapesa ki nda bengi mfumu Yesu eza ba réalité to ki mangote eza bongo to changer yango te nde omoni ke no bango ba ko reconnaître yango po ba yebi ke eza ndenge wana tango bazomona kimbango bazomona muto za sima kimbango na za sima mfumu kimbango eza ba chef coutumier donc on va reconnaître yango nde bayaki bobi que non papa to comprendre moi biso to sali nyonso mais rapport na biso final yango to kozong sapa na bino siko bino bo banda siko esika biso to soki bo continuer makambo yango pour que to zwa kimia et donc ça maki mukolo na yango wana ba reconnaître bino chose ça comme ça et ba zong c'est bino clé pour que bino bo continuer siko bon ba pesi bino clé qu'est-ce que vous pouvez nous garantir pour garantir na bandeko nyonso oyo ba wala na biso ko salama na mikolozo ya comme changement. Bon en fait ngai siko na mitoni nazo ba boy nazo ba na combat des pouvoirs. D'abord un na combat pouvoir céleste et puis na combat pouvoir traditionnel. Pour nous sommes balisa katina ngai. OK. Et là on a koyi bisa bango eza boy. Peuple congolais au bazo kabiso. Na tant tozali bazala ya kosepela. Pourquoi bazala ya kosepela? C'est parce que kimia o ba luka tango mulai. Na tango tokomi balingi bazongo na maboko na bango bakobika na kimia bakosepela eloko nyonso ane kosimba te mbalo ekosimba soki biloko bane kobota te robota mbalo ba trouble nyonso na tira pesa ki biso mbalo ekozali susu te kimia vraiment ezokota ouais ça discours ba pasteur te guide ba motazo parce que ba pasteur ba makasa ma mwana ane o eza un changement 10 ans ba changer te wana eza ba discours mais on nazo beza discours te on nazo kende na ba réalité ya makambo pona nini omoni muto yo ayebi secret ya isike bebaki ana facilité ba kobongisa ngo po ye mutayibi koma bebisaki. OK vous comprenez? OK muto ya kangi ndako ye pa na facilité kofungola yango po ayebi ndenga kangaki yango en vertu à pouvoir on a nde nazoloba nde naza ko expliquer biso Congo et comme na tango na ye alika na kobika na kimia
ndomoni nalobaki la fois passée bato nyonso bazala baforce na bango ya mabe ozangazanga ntina wana il est temps badépose yango. So bango ba homme spirituel guide batika yango bakoma ba homme ordinaire charnel nde bango bato ndeni. Non pas mes anini soki ozanga makambo ozanga makambo na yo mais soki makambo na yo ekomi kotelemela Congo s'attendre que déjà okomi na risque po lobi kobetama déjà considéré comme ennemi. Oui oza ennemi. OK. Oza ennemi donc lobi kobetama donc yango ozobisa bango na moment ezali bango nyonso bayeba kozonga na nzela. Bazonga na nzela c'est parce que Congo alinga telema. Congo azotelema. Congo akomi na tango soki fa loba. OK. Est-ce que bato bayeba ke no Congo ndenge eza wana eza ko nango donc Congo ndenge eza wana ana appel à des pouvoirs. Ana nkoyi appel à Lyon. Donc on a deux pouvoirs ko nango. Oui. Est-ce que bato bayebi yango? Bon et bango ndenge ni guide bambulu. Bino ba information ne bomba ngo. Yango na tango nazobisa bango bayeba ke Congo azotelema alingi azonge la place na ye. Même si tu as une histoire même de football, premier pays qui a la Coupe du Monde, Congo. Tu as toujours été mais tu as pourquoi? Pour te perdre ma camonioso. Natango dans ce place parce que tu as un essai cannabiso, tu le canabo tombo la moto, tu bangate. Même temps que non ba compétition il y a chan de bimaka, chan de bimiao, nazo qui on taliboso. Congo. Moi bilemba mike. Donc tout ça bato liboso. Et puis tout ça premier pays dans le monde. Oyo ba réussi qu'on vend 4 vice-présidents président moko 5. Et maintenant ça m'a été pour ça Congo. Donc pour un niveau dans des pouvoirs wana Lyon na Léopard. Oui, tout ça capable ça makambo nyonso. Na tango to komi Congo alinga telema siko. Des pouvoirs na ye ele kana ko telema. Tous les deux pouvoirs n'engé telema. Oui, engé telema. Bon. Nanga tozonga na moi sima muke guide bambo tozo lobi. Moto a bebisaki neye mtazana makoki oyeba place ni abunse ba bunse. De par là vous voulez nous dire que bozo reconnaître que nous bebisaki ba. Oui, oui, bien sûr tous conscient. Tango boyambi batu bo contrôler bango te. Tango roi Nzinga Nkuvu andima azala baptisé. Na fongola nzela. Faut tous la conscient tous ndima yango. Tango roi andima azala baptisé abwaki bokoko alobi non na komi religieux. Côté makambe bande yango na sauf sa makambo yango na. C'est tout à fait normal. Donc, il y a une décision si vous avez place au bébé. Oui, normal. Donc, il faut que ça m'aide. Il faut que ça m'aide. Maintenant, nous avons guide bambou le trésor. Maintenant, nous avons en tout cas. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez toutefois nous envoyer vos questions. Veuillez partager en tout cas massivement la vidéo. Partagez, likez, laissez-nous vos commentaires. N'oubliez pas en tout cas d'activer la cloche pour toujours être informé. Guide bambou le trésor. Après cérémonie, il y a les 2 juillet au Salamaki. Tout le monde a dit rassemblement, il y a papa Simon qui a un chef religieux. Mais hormis ça, il y a un guide qui a un guide du peuple. Il y a un guide qui a un télé. Tout ça, il y a un autochtone. Il y a un guide qui a en fait, non, moni bon, le cola. Hein? Et bien, mbala moko, tozo comprendre tellement. Comment t'as d'autres éléments à télémi mbala moko? Non, moni que toi qui n'a pas atelier belé, non, moni que même l'état de l'eau, il faut à modifier, autobingi code, autobingi la loi foncière, azo modifier ango, nion c'est ça pour na lobby Congo vraiment aïe bako téléma Congo, aïe bako battre le territoire na union sur la kimia. Mais azo modifier ango pourquoi? Azo modifier ango c'est parce que article 217. Article Oyo occidental a imposé Congo. Article Oyo baposa. Article 217 balobinine. Ce qui n'a pas besoin de problème bozo et la bozo bunda. Hein, na kata mabele na bino. Pour que kimi kota, bo luka bo kata territoire na mbo mabele, bo pe sabato boza ko bunda na bango pour na paix ya Afrique. Da bato ba zuma mabele na bino kimi koti pour na paix ya Afrique. Donc ezana makambo ezana sinasima wana. Mais article wana moyen ba mandé yango ezate, moyen ba modifier yango ezate. Nde omoni tango to fu to boucha ke loko wana et la musi bana Congo et la musi ba politicien tango ba la muki ndo omoni ke siko ba lingi ba sala nini ba yeba ko de jouer article 217. Et ça c'est très mal la mission balinga te ça maka ndengwana. Ndo omoni siko ba lobinini oyo to bengi loi ba kajika. Oyo baba ki sol et sous-sol appartient à l'état. Siko tango ba na modification ba lobi sol et sous-sol appartient au clan. D'office, tant que Tobi appartient au clan, c'est que nous avons un moukolo clan zanan, et ça chef coutumier. Donc c'est que nous avons les coutumiers pouvoir na ignotion. Quoi ça qui n'a rien.
nde tozozela lobi ntango promulgation kosalama bayeba mpe kocertifie mabele nyonso pour que Congo abatela territoire na ye yango tobaki balkanisation balinga te ekosalama te na Congo. Voilà. Et osalama te boyende eza langage ya ba chef coutumier et puis kolanda ba explication ya guide bambulu trésor oyesa biso lobi que non chef coutumier eza moto ya liboso oyo ayakala mabele. Oui. Donc parler ngo oyesa biso ke moto ya liboso akilama mokili ya chef coutumier. Mais tant que tu as autochtone, dernièrement, zana na section mamboke, tu vas dire réunion na bapikime. Bapikime ba lobi bango bazali ba premier occupant. Ya mabele. Ya mabele. Ba yango ba benga bango ba peuple autochtone. Yango na tu bango question bo yo bi yo ne autochtone. Bongo coutumier zana. So va passer réponse. Alobi na ngai boy, chef coutumier na pikime baza mapasa. Ah. D'abord on se emballer ba autochtone. Baza mapasa. Ok. Donc voilà, mais un jour tu refous la sujet pour te faire bientôt comprendre ce que entre pygmées na coutumier na niaza vrai autochtone. Voilà, un jour tu reloba. Merci beaucoup Guide Bambou le Trésor. Sikoyo ba chef coutumier, ba suivi pouvoir l'État à reconnaître bango, ba confession religieuse, ba reconnaître bango. Qu'est-ce que vous nous promettez? Population congolaise Yolanda biso, diaspora Yolanda biso, ba pesi nous pouvoir, ba il faut baser la ligne. Est-ce qu'il y aura un changement? Base de la changement. Est-ce qu'il y aura le développement? Base de la développement. Est-ce qu'il y a évolution? Base de la évolution. Mais comment Guide Bambou? Mais oya. Tant bakangi maela mutu, mutu ça nini? On sait le côté. Parce que Belé le bas se plaindre dans Katou Malobate. Je parle avec beaucoup de gens à l'échelle internationale Balobi. C'est comme si le Congolais aujourd'hui il est identifiable aux bêtises. C'est ça ce qu'ils ils ont eu à dire. Parce que bon, tu comprends, hein? C'est l'explication de que ce qu'ils arrivent bon peut-être pour va biso bando kamba. Parce que bino bo kamba. Bande kwa ba Holanda biso, bo garantie bango nini. Première garantie, kaka ndenge to renverser hôtel wana, to fongola maela bato. Donc conscience à bato fongola. Ce qui mutu maela ne fongola mi conscience na ye fongola maison ni normale. Ba bêtise nyonso osani akotika. Congolais azaki musika. Congolais azaki musika l'église ebele ba prière chaque jour ba jeune prière mais azaki musika. Yango baba mabanda ko kanisa ke ko sambela drapeau eza ko délivrer mboka te. Yango pe nazo ngosino ko moko boye comme singa ke no ba religieux bango ba se repentir ba comprendre ba sa ba erreur. Comment bino bato ba église bo sangana bozo mabele bo pesa chef de l'état na pesi no permission. Au moins ba erreur. Donc mutu na puna na bango nini. Na oya zomona komi amoni c'est comme si a commis du colo. Si ko basala yango ebotani. Ebota logote. Mais ba bango baza ba prophète des nations. Yango Nzamba tindi bango pour libérer la nation congolaise. Basali combien de prières na martyr. À part ya martyr, basali combien de prières, basali bisika basali combien basali ba drapeau. Qui me continue na Congo? Nazo ko sanani. Nazo ko sanani. Kala, il y a des choses pour ko arranger yango et c'est il faut boke na source. Bon le vrai problème. Tout le cas ça te que noter ba blabla wana te que noter c'est le mot ça là non. Les gens va comprendre que source yango wana. Tant bazongi na source. Ndi makambo tambola bien. Et puis quand même il na ba église peut ba changer façon côté là. Oh. Va changer façon côté ya sumbe. Ba changer. Parce que nimba ba ça bazongi na beaucoup kona bango. Mais oui, bien sûr. Mais c'est la confusion. Bon personne beaucoup besoin que ça beaucoup que doit que et bon si tant to zakina bango kuna ba chef ba confession na bango ba gini ba reconnaître yango c'est des fois to ba reconnaître faut ba besoin sortir na ba église. OK na bi moi na zo na papa na ye est-ce moi na bongo a zabeni a zamodi tant nous sommes normaux ko finga papa kutima le kabo azandoki kindoki papa ya nini. OK ba vrai ndoki kutu tango non so ba batami na ba église. Au moins, on a un pasteur à terre l'église va péder. En quitté. OK. Mais ce que tu mènes, comme ça, non. Nazali awa pour na koye ba ko défendre to bengi keti. Ngai pour na ko défendre la patrie, naza mutali bosso na ko tia mutu. Il y a peut-être une cérémonie avec mutali bosso fungola ki. Oui, il faut ça ka ngai. Po na yebi ke, po bango moko ba yebi ke, mu pepe wana ko fungola makambo faut que il fait ça pa na ngai. Et ça normal. Yango po moni ke no to sa yango kepe na récite po ngape na fungola ki. Te guide. Ya mambo zo ngoye sa biso te. Bango ba yebi ba fumu musu ba yebi faut ça ka yo comment. Parce que ba fumu bazaki wana bazaki mo belé ba fumu bazaki vraiment belé.
mais muto asalaki ouverture wana ya cérémonie eza Guide Bambou le trésor yango na lobi ezanga yango po moni que cérémonie yango esalami bien Kagame asengi abando bo ezanga na fongolaki cérémonie. Comprenez que c'est l'ambiance de l'émission. Guide Bambou Labi, cérémonie, ça m'a bon poésie. En tout cas, je vous invite à intervenir, envoyez-nous vos questions, vos impressions, vos suggestions, vos commentaires. Ça nous fera un grand plaisir en tout cas. Et veuillez partager en tout cas la vidéo, veuillez inviter aussi les autres à suivre votre émission. N'oubliez pas en tout cas de vous abonner sur Haut-Parleur Télévision. Progressivement, on est en train de chuter. Guide Bambou le trésor, bon, ça guide date limite. Il y a les 30, il y a les 31 décembre. L'autre, le 1er décembre. Oui, tout le 1er décembre, et c'est mon avis, c'est pas ce que pousse vers la réalisation. Donc c'est mon ami en pour tout le monde qui se réaliser, il y a un peu de temps. Donc si vous avez la proche réalisation. Oui, oui. On le bague en émission dans la guide, na bo sanité. Bien sûr. Peut nous confirmer en sous. Na ozong vous avez la caméra. Et ça problème t'es. Guide Bambou c'est ça bi, et ça problème t'es. Ça problème t'es. Non, c'est la bino. Ba pesi bino, ba zong c'est bino mboka. Na maboko Guide Bambou le trésor mais tout le monde na ville province ya Kinshasa, salité aussi la té. Moula so ebeti ba bazo réclamer moyen otambola ezate. Courant n'en parlons même pas. Ba communion soit la courir ya gate mai kutu lo baté. Et de l'autre côté encore la construction, les couleurs, les tombes, tout ça là. Bon, c'est le but de pouvoir. Bouka, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, en fait, et là, quand les bossons moni, muto maïle kangami, aïe bagelo ka sala raté. Ok. Donc moni muto ko fou lo boki na kalamu. Mais ceux qui maïla muto fungami muto ko ma conscient. Aïe bi ke ana ko simbate, ana ko simbate. Lokola tozaki musika. Ndo moni to moni ba makambo isali ki na ko salama. Lokola to kontomi ko zonga na conscience, ma me ko tambola malamu. Mais bisika to ko buke zaka ba cimetière. Wana pardon zate. Ba cimetière ande faut wana pardon zate. Ba tonga ba cimetière balinga te, il faut ebukana. Wana place on a pardon zate. Place on a pardon zate mais wa mo taxer peu yo ba bi Guide Bambou le trésor zo peut ba formule ma b ba formule négative. Ba formule na yo zo lo ba wana mamba ba cimetière tout ça là. Mais wana moni muto akoloba ndengo na ayebi elo côté il faut aluka ayeba. Omoni mabe ya congolais zakanini congolais eloko ayebite attaquango toujours mabe. Sauf les jours akoyeba yango na beteli yango maboko mabe ya congolais yango wana. Eloko nyonso eza na principe. Même hier souti amatali kolangomba to moni kaka Elina Moïse babimi ezaki na code betamaki. Ndenge moko lelo biso tozwi grâce tobi nini soki moto alingi akota na accès na moto moko akufa aza na besoin à comprendre makambo eza nango simple date ya naissance na date ya nini na date ya moto akufaki mais bando ko ba formule na kati wana okobimisa code ya accès ya kokota na contact na esprit oyo akenda po moto akufaka te nzote kufaka ama mte kufaka bande ko bazo tumisanga côté papa matondo mais guide azo ba date ya naissance na so bazo baté faut ba additionner faut ba multiplier faut ba diviser faut ba s'en mais papa bazo benga opeta ba benga yo so ba bengi yo to soli to pesi code wana ya richesse bo to pe encore na bo peteka ndengo na ah donc guide abo pesa wana ah da c'est carrément guide abo pesa wa bo te na pesa ngo boite OK on a besoin ya code wana abenga yo so ka bengi yo bo sololi. Hein? Okay. Yo ko informer ngai et puis na ko pesa ye code wana oyo nyonso aye bakaka ke mutango car oba tchaka na bako ba batila biso wana aye nango na ko lakisa ye formule et puis akota contact na facilité. Matondo mingi je pense que le message est passé mais Guide Bambou le trésor scandalisé wa ndeko ko lo bakeno ba fumu ba pesa ki Vuluzi Kimbangu clé. On est pas scandalisé. Wabi Yazagi prophète qui pas nzambe mambozo baona ça n'avait rien à voir avec lui. Mais nzamba likolo na c'est. Bazo nié obiki Azagi 6 mois pour comme fou même si bazo boya wabi Azaga jamais 6 mois. Je sais pas. Azaka 6 mois te mais na histoire Kimbanga Azaka protestant. Mais belé ba ote mais histoire ba. Non te. Omoni batu soki bazo linga ba créer ba biloko mso bango ba sentiment na bango. Ba ke moto nyoso mokilasa na parcours na ye. OK. Comprendre? Marambo il m'a attention sur yango.
na mokili mutu nyonso aza na parcours na ye esika bandaki na esika ndenge évolution esalami. Ok. Kimbangu azaki protestant. Comprends? Tant mpeve eye à côté siko na mission na ye oto bengaka vocation. Hein? Nde na moment wana sikoyo mpeve oyo azaki nango elakisi ye nzela ni ya koleka. Pour oza couverture ya mabele il faut passer na moto aibi secret ya mabele papa. Nde chef nani fumu Kimbangu alekaki pa chef Nzondo. Nazo tanga bien bato ba histoire mabele ya Nkamba. Hein? Mabele ya Nkamba. Eza mabele ya chef Nzondo. Et ce Kimbangu bana musala yango wana. Datini ba benga place wana terre sainte. Et ça parce que zaki mabele en fumu. Et mabele en fumu et c'est comme fumu Kimbangu bana musala yango wana. Siko bato zo pourquoi ba ki na ba confusion nga zangatina. Na yebiki intervention ezali bele guide. Là prêt pour répondre à ma question sur ndeko ba otinda. On a yebiki ba wala na biso ba ko intervenir. Kimbangu clé ya mabele. Azo yango pa en fumu Nzundu na tangi kombo. So ba yebi histoire ba kende ko vérifier histoire. Et ça histoire ba kende ba luka ba yeba. Voilà, Guide Bambou le trésor a bien histoire au hasard pour ça Royeba, à Luka, Bongo Royeba en tout cas. Elohim derrière la caméra, mais sinon déjà qu'on est en train de chuter, comprenez qu'on fait ça pour vous parce que la santé est en train de déranger en tout cas. Mais tout ça, les fois, il faut continuer de tourner ma émission pour, n'est-ce pas, éveiller la conscience collective. Je dis ça comme ça, mais aussi conscience, il y a ma fils, ma fille, nyon so ya kama. Guide Bambou le trésor, tu combines la souka émission, la mission de Gétasso Zaki Likolo, et la deuxième partie. Malobano Soukezali. Oui, Malobalanga Soukezali. To continue en décembre, to kende vers la réalisation. Base la bande Kimia, Congo ko sepela na ye. Azo sepela pe déjà kala mingi te. Base na Kimia. Ba ko fêter décembre na bango na Kimia et on a problème te. Après le 31 décembre, ndenge Kimia ko kota, soki ba ko libérer totalement te neto nde ba effet bani. Mais na temps yo balinga te. Même na est Kimia ce que yo déjà côté déjà. Donc ba ko va na Kimia, ba ko fêter na Kimia sans problème. Donc sans problème. Basi mama kambo na ibisi bango. Est-ce que na kopesa ta mutu moko mbote? Oui. Na pesi frère Jordan Mafinga mbote. Na pesi madame Nangai mbote. Karinte Basombe, maman Botinga et maman Bofenda Marie-Jeanne na pesi mbote. Un grand merci à Guide Bambou le trésor d'avoir répondu présent. Un grand merci à Gershon Mukendi, le manager, je ne pas oublier sans oublier Dan. Dan, un grand merci à toi. Un grand merci à Onyo sur la PSA confiance sur l'Arabiso. Boza tellement belé la PSA na mokili mobimba. C'était votre frère Maton de Moudi Pongi. Portez-vous bien. On se voit au prochain numéro.